Makasi ya kokuta na bino mokola lelo, merci pour la confiance et fidélité. Solo la plus na bino yango ebandi mbote na bino. Tofonga édition ya mokola lelo na nouvelle en bref oyo empoisonnement na cabinet ya ministre d'État, ministre ya justice et sengel boyebake police scientifique à découvrir ba poudre blanche na bisika ebele na bakiti na ordinateur na tapis Pebi pa ya ndenge na ndenge y compris ba makambu nyonso ezali suspect na ba ventilateur pe batalisi à travers même communiqué que quelques personnes oyo bazalaki en contact na bureau oyo bazali diagnostiqué positif na empoisonnement tokozongela yango avec ba détails nyonso na édition ezali koya. En séjour na Chine, mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé qui lobby eleki na homologue na ye chinois Xi Jinping ba détail n'élément oyo. En prélude du sommet sino-africain où se tenir na Chine durant 3 jours, soit Kobanda le 4 kino le 6 septembre 2024, président chinois Xi Jinping azalaki na tête à tête na homologue na ye congolais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Au cours et entretien Nabango, président chinois, a réaffirmé qu'il soutient ya pays na ye, na République démocratique du Congo, na souveraineté pe na intégrité territoriale na ye. Alors que situation sécuritaire na est ya pays, ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo etikali désastreuse sikawapi, armée rwandaise pe ba milice M23, bazali ko continuer ko occuper ba vaste zone. Chine azali prêt ya ko consolider confiance politique mutuelle et longo na République démocratique du Congo afin ya ko se soutenir mutuellement. Par la suite, Xi Jinping atalisaki engagement ya Chine pour na veiller sur amitié pe esprit ya coopération oyo existaka déjà entre Chine pe République démocratique du Congo. 欢迎齐塞克里总统先生来华出席中非合作论坛北京峰会，这是我在峰会期间举行的首场双边会见。去年5月，我们共同将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系。中港各领域务实合作突飞猛进，造福于双方，具有战略意义，成为发展中国家携手推进现代化的样板。在这次峰会上，我们将一起确定中非关系新定位，宣布中非携手推进现代化一系列重大举措，共同擘画中非关系发展新蓝图。 Na part na ye, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué qui amitié historique. Il y a les deux États basés sur le respect mutuel, puis non-ingérence, il y a affaires intérieures, il y a partenaires, tout en renouvelant invitation na ye pour la visite du président chinois na République démocratique du Congo. Monsieur le Président Xi Jinping, je voudrais très sincèrement vous remercier au nom de la République démocratique du Congo pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête évidemment de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. Je souhaite réaffirmer l'engagement indéfectible de la République démocratique du Congo envers
la politique d'une seule Chine. Na volet diplomatique, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a réaffirmé qu'il engagement indéfectible de la République démocratique du Congo envers politique Yassol Chine en reconnaissant que Taïwan est la partie intégrante du territoire chinois. République démocratique du Congo est reconnaissant la Chine pour le soutien na ye continue ti kuna na Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement pour la levée d'embargo sur achat yaba armes. Na volet économique et commercial, Mukwantombolo d'Afrique, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi ça qui une occasion pour na kolobela rééquilibrage en 2024 ya contrat minier contre infrastructure conclu entre Chine et République démocratique du Congo. Pour clôturer journée diplomatique Oyo, président de la République démocratique du Congo, le garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo a échangé avec le vice-premier ministre chinois Oyo azalaki ko représenter mboka na ye na déjeuner amical offert par président Xi Jinping na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe délégation na ye Mobimba. Yo! Forum économique République démocratique du Congo Chine ba membre du gouvernement Oyo bazalaki présent batalisaki boye. Et les opportunités inexistantes. Nous souhaitons un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine, basé désormais sur la transformation des ressources. Pour une plus grande coopération entre les peuples congolais et les peuples chinois, pour une prospérité partagée et d'échange de contenu pour nos différents médias. Nous souhaitons un développement du secteur de l'électricité en RDC par une coopération forte avec la Chine afin de doter des infrastructures importantes à nos relations économiques gagnant-gagnant entre la Chine et la RDC. Alors c'est pour moi un honneur d'être témoin du renforcement de la coopération entre la Chine et la RDC, comme le veulent nos deux présidents des républiques. J'émets le vœu de voir le numérique être un vecteur important de cette coopération Chine-RDC. Nous souhaitons beaucoup de succès pour le futur et pour le forum. J'invite les investisseurs chinois de venir palper les opportunités agricoles pour le secteur de riz, le secteur de maïs, le secteur des fruits et légumes. Il y a beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'agriculture et nous voulons accueillir la technologie chinoise en RDC. Lors de la tournée dans la province ya Congo central, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a telemaki na luozi esika wapi a échangaki na population bozobadite. Ya liboso na sengi bino matondi mingi ebele parce que ndenge boyambinga banda na kotaki na Congo central to bandi na Kasangulu tina zoya nzela yangwana kutu epesinga mwa retard po il fallait quand même na sepelisa bande konyo surtout na kutai na bango na nzela donc bolimbisa na yebi ke bozawa banda tongo mais il fallait kaka na koma to kutana naza na ebele ya koloba te ya liboso na nga koloba boye bino ndenge bozawa bana luozi na bana Congo central nyonso tout bovotaki papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi na ndenge esengeli yangwana ifona tonda bino botondi yepe na bolingo na ye asepelisi pe bino anome nani anomenga nani ya yambo na kati ya mboka na biso banome premier ministre ya mwasi yango pe mukongo esengo te mais tobosa na likambo moko te naza premier ministre ya mukongo mais naza premier ministre ya RDC Mobimba bongo te yango wana l'air banomenga eloko liboso na salaki
nakendeki nano na est, nakendeki na Bukavu, nakendeki na Goma, nakendo tala bandeko na biso kuna o bazoniokola bango na barwane na bandeko na bango a M23. Il fallait nakendo lakisa bango que biso bana mboka tozo soutenir bango. Ne anasima na yeko kende kisangani. Toujours to soutenir ba victime o ba kufi na batu oyo ba nyangala kato ba yeko nyokola biso. Mais toyebi que ata ba lobby ba meki ba okokate. Yangwana lelo ba papa sango ba pesinga occasion na ndenge ya cinquantenaire ya paroisse Fatima ba invita kinganga na lobi na kozanga te na koya comme ça pena itia makolo ina mboka na mabele ya bakoko nanga sikoyo boyebi ke ngai naza mutu asongololo naza mutu akimpese naza mutu a vila mais avant nakoma kuna lobi na kena nulozi pona kolakisa bino ke biso nyonso tu bakongo tozala bomoko tozala bomoko so tolingo kutonga province soki tolingi kutonga mboka biso nyonso tu bana RDC tozala bomoko po soki bomoko ezate tokolingana te tokosala pe makambo elengi te bongo te ndenge nazoyoka bino namoni penga moko na misu namoni likambo nzela nakanisaki banda tokoti kote ya songololo na kokoma awa 45 minutes na sali 3h30 donc na comprendre nga moko namoni na misu likambo nzela likambo bac na bandaki deja kosolola na ministre ya infrastructure likambo bac na yoki pe bozoloba likambo courant bani susu balobi likambo mai malembe metozo bundelango tokosala musala po lobi bino pe bozala na courant ngo po eza elengi te ke courant eutaka inga elekaka bino kaka likolo eleki donc likambo wana eza ya motuya il faut tobundelango po luozi mpe ezwa courant luozi ezwa courant songololo ezwa courant Congo central mobimba ezwa courant kaka ndenge tozobundela pe bana Congo mobimba RDC mobimba bakoka kozwa courant bongo te alors ngai naza na besoin ba chef coutumier ba mfumu bayambaki nga na lukala bayambinga awa na luozi mais bino population est-ce que boyambinga ya solo boyambinga ya solo alors nakosenga bino botikanga te boyebi ke ba problème eza ebele bino bolobi courant bolobi mai côté asongololo babeleli insécurité donc ba problème eza ebele mais tozosalela yango po totika bino te mais pona kosala yango il faut pe bino bo soutenir nga pe na sentir que bandeko na nga baza sima na nga botika ngai te bongo te bobosanaka pe te toujours nzambe liboso botianga na mabondeli po musala o nzambe mtaponinga président Tshisekedi alobi na koza mwasi mais nzambe mutatie na mutu na ye ide ezala ngai Judith Suminwa Tuluka mwana na bino ndeko na bino yango wana il faut tosenga nzambe yango merci topesa ye batondi po soki ya desidaki yango te lelo inga kozala tonga okutana ndenge tokutani lelo te amen ngai nasukisi wana. Inspection générale ya finance ezali ko bénéficier na confiance ya peuple congolais mobimba ba détail na commentaire oui. Tout ce que je viens de vous dire, tout le travail qui est fait, il y a un élément important que je voulais vous donner en conclusion. Vous ne pouvez pas déclencher une véritable lutte contre la corruption dans un pays s'il n'y a pas de volonté politique. Congo Kinshasa yokelanga nanu eloko oyo pona nini motema mabe ya boye
Pona nini motema ya bondoki boye Lisu Muse Moko o inspection générale ya finance IGF pe inspecteur général Nayango chef de service Gilles Alingete monsieur l'alligator basali ezali obele po ba réclamer mbongo ya bana mboka mbongo ya ba congolais pour un intérêt général de la République démocratique du Congo selon vision ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Campagne ya diabolisation monene ezali kosalama ba pesi ba mbongo par-ci par-là pour na kobebisa image ya IGF pour na monsieur l'alligator Gilles Alingete azali ko contrôler systématiquement ba dossier ya ba forage lampadaire pe salaire ya ba fonctionnaire. Kasi soki otali malamu ba détracteur et inspecteur général Gilles Alingete bazali en réalité ba oyo bazali ko combattre vision ya mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutte contre corruption, lutte contre détournement ya ba deniers publics pe biloko nyonso ya mabe oyo esalama depuis kala na mboka na biso pe etikala impuni. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Noko! Awa esi totimbeli baje na bino ba campagne nyonso na maye wow boti ka monsieur l'alligator kimia po azali kosala musala na kitoko oyo ezali ko permettre na mboka et maximiser ba recette pe e boucher ba bisika nyonso bo bandaki ko yibela ba mbongo ya bana mboka. Dans ces pays, on a dit maintes fois, plus rien ne sera comme avant, mais les choses ont été pires qu'avant. Les portes des prisons seront ouvertes. Les portes des prisons étaient ouvertes, mais pour prendre les petits peuples qui volent les pains, les beignets, l'argent dans les sacs de maman, les grands voleurs qui ont hypothéqué l'avenir de toute la nation sont restés libres. Et c'est encore eux qui prenaient les petits voleurs pour les amener dans les portes des prisons qu'on avait ouvertes. Contrôle Oyo n'est facilité na gouvernement et mettre en place plusieurs projets à impact visible à l'instar ya Roka ya Kinshasa dont ba travaux outi ko lancer lobby eleki na mokonzi mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala ozali congolais ya solo et sengeli ko encourager digne fils ya pays Oyo monsieur Gilles Alingete Kei l'alligator. Ah, soit bango. Yo. Depuis que je suis à l'inspection générale des finances, c'est pour la première fois, je peux vous témoigner qu'il y a réellement la volonté politique dans les pays de lutter contre les antivaleurs, contre la corruption et d'assainir les finances publiques. Voilà pourquoi j'ai dit un grand merci au principal artisan de la lutte contre la corruption dans notre pays, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Botika to continuer édition ya mokola lelo na communiqué ya ministère ya finance. Ministère ya finance ezali ko informer na opérateur nyonso ya ba jeu ya mbongo, paris sportif, casino, loterie pe ba misusu ke ba taxe sur autorisation d'exploitation pe gain ya ba joueur et sengeli désormais et futama na direction ya réglementation financière oyo ezwami na croisement ya baveni batete la pe boulevard du 30 juin na immeuble Grand Tower na local 304 na 3e niveau na commune ya Gombe. Taxe d'exploitation ezali annuel pe taxe sur gain ezali mensuel pe ezali ya kofutama avant les 15 ya mois nyonso. Oyo nyonso akozala en règle te akozala sévèrement sanctionné ndenge mibeko ebongisi
pe barapele lisusu na ba société nyonso non agréé ke esengeli bakota na mulongo auprès ya ministère. Na province ya Kasai Oriental, 87 cas ya épidémie ya choléra ezali enregistré pe 8 décès. Ministre provincial de la santé, Dr Daniel Kazadi Atalisiboué. Le nombre cumulé de cas est à 87 malades de choléra, avec 8 décès. Cette situation sur le choléra atteint pratiquement 14 zones de santé qui composent notre province. Tenez, la province a 19 zones de santé. Et pour la ville de Mbujimaï, 9 des 10 zones de santé sont également touchées par cette épidémie. Il s'agit des zones de santé suivantes: Bipemba, Bonzola, Dibindi, Djoulou, Kansele, Lubilangi, Lukalenge, Mouya, Zaba, Chitenge, Chilenge, Mukumbi, Bibanga et Kassansa. L'évolution de la courbe de cette maladie montre que les cas sont oscillants jusqu'à un maximum de 9 cas dans une semaine. Nous constatons que les zones de santé qui longent les rivières de la Mouya et de l'Ubilangi sont les plus touchées. Et il nous revient également que beaucoup de nos compatriotes décèdent dans la communauté sans avoir contacté les services sanitaires. Votre gouvernement mène des actions pour lutter et arrêter cette épidémie. À ce jour, votre gouvernement prend en charge médicale les malades, sensibilise la communauté et également procède à la coloration de l'eau et à l'enterrement digne et sécurisé des cas décédés de choléra. Soki okei na commune ya Kalamu komona wenze moko babengaka yango wenze ya Manzanza Serf Luzolo Fiston Pero basalaki constat pour nabino. Awa tozali na Pongabi na ngambu ya commune ya Kalamu bisika wapi kamera na biso ekitaki na wenze oyo bozali komona. Awa spécialité na bango basalaka kaka biloko ya manzanza ndenge bozali komona boye. Bango bakendaka koluka kosomba batol, balukaka kosomba ba congélateur kufa, yango nde ba outil de travail na bango, yango nde permetaka basala musala bazwa mbongo pona kosokipe na ba famille na bango. Awa manzanza ya sorte nyonso bamatuka bitumbeli pe biloko ya ndenge na ndenge. Kasi problème na bango ya liboso ezali esika ya kotekela ezali malonga te po banda balongola bango awa na période ya francophonie babomba bango na couloir oyo etondi na insécurité bashege bazalaka awa ba client moye bakota ezalaka te. Moi, 2 jours, 2 fois au milieu de William Zamboga, hali ya kamera. Bafiguriste. Acha jefete, acha wale. Ya fuwe kufi. Bwana, taiba tegeli biso. Na pio moto mutana pina. Bini balade yake. Comme les matières premières, il faut au travail pour les calculer. Les matières premières, on a besoin de comment société des arabes. Pour les arabes, on va calculer là. Soit pendant qu'on a besoin de faire la belle zombie, la boucle en haut bateau wana, il est baroya au tête de la bino, on a fini. Musala oyo apikanana eza musala oyo maboko oyo ofabrike presque biloko ebele ofabrike bababola na barbeki ya kotumela na mbisi nyama ofabrike baarrosoir azokona koarrose bilanga ofabrike bamule bakeki oyo tozolia bagato wana
fabriqué pe ça mapa ba platine presque biloko ebele po ezo fournir ba tono pe mbela fabriqué yango mais ma wana biso ezali ke makambo oyo tosolola mbala na mbala tosolola mbala na mbala tosolola leli deja ezolola ka tobi là ça se côté comme la oui ko se déjà le long la minute oyo anzela et ça télé oyo ba 24 communes ba ministre a député ba ko na bango awo atane baza kuna boye aba ko ministre abaraki na difficulté mais le ko la commune kuna disko oyo amoni ki non côté bandaki abotani yango alors différent wa na mito to se déjà anzela ça dit bisika nyonso ba ko sala la ba teki yango ko to ça déjà cascade kaka cascade kaka to libité le dit to sala awa boye tamu le lo bipé ko be ga biso c'est comme déjà dit on peut exemple ça des autres la biso et je peux presque la to ebele ça yango pour le moment difficulté ya mibale eza nde likambo ya tracasserie ya bapolisier awa penza pas moyen service na service elekaka na tour na yango souciat na souciat elekanaka awa na tour na yango ndenge balobi awa na micro na biso awa ba difficulté parce que mettre fois baotie ba souciat ele ba dérangement eza à partir ya wana oyo akoya bauti na conteneur bango bapolisier ba plus de 50 baye bakifika balukanga babiloko okubola nango na bombe moyakola nango yakekeke kwa porte disparu. Article 15, débrouillez-vous pour vivre yango nde bandeko bazali kosala awa po s'occuper na ba famille na bango po sa yango mobulu vraiment situation eza bien te que yo. To poursuivre selon la plus ya mokola lelo na page noire oyo. Ba famille Matusiwa Luyeye Ntwene honorable Maontwene Musilwei bazali na mawa koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango plus particulièrement bandeko ya église chrétienne Union des Saint-Esprit pe communauté mobimba ya village Kiondu na province ya Congo central sango yaliwa ya grand-père oncle père frère pe beau-père na bango na kombo ya Matusiwa Lulendo Disidi Antoine oya kufaki depuis mokolo ya vendredi 23 août eleki na yango libota ebongisi programme ya matanga boye veille mortuaire ekosalama mokolo ya jeudi 5 septembre na salle Saint-Christophe na route bypass référence arrêt église mokolo ya vendredi 6 septembre levée du corps ekosalama na morgue ya clinique universitaire à partir ya ngonga ya 9h suivi na programme oyo ekolandama kino 14h30 simande bakosala lisusu levé du corps départ pour na village Kiandu na province ya Congo central pe enterrement ezali prévu pour na mokolo ya samedi 7 septembre 2024 kuna na province ya Congo central communiqué oyo epesami pona ba nyonso bayebaki papa Matusiwa Lulendo Disidi Antoine. À quelques heures, il y a démarrage éliminatoire, il y a Cannes Maroc 2025, sélectionneur, il y a Léopard Sébastien de Sabre à Sali Point, équipe naïe, vous savez détail, Nélément. Le poste de gardien de but est au même titre que c'est des joueurs, c'est-à-dire que ça dépend de la forme, peut-être de la forme des joueurs, aussi de la, on va dire, de ce que le joueur a apporté également à la sélection. Donc c'est une réflexion qui est globale. Dans ce poste-là, on a la chance d'avoir trois bons gardiens. Je pense qu'on est monté en value sur ce poste par rapport à l'année dernière ou il y a 2 ans. On prépare également un 4e gardien qui est Waska Bamba, qui n'est pas dans ce regroupement, mais qui a déjà un peu d'expérience avec l'équipe nationale. Donc le choix sera fait avant le match, bien entendu, et vous le saurez. Mais tous les joueurs savent que en sélection de la RDC, les places sont chères dans les 23. Et puis également sur le 11, mais on a la chance d'avoir des joueurs qui sont extrêmement professionnels et motivés, et leur principe à eux, c'est d'apporter ce qu'ils doivent apporter pour la sélection, qui joue pas, qui soit remplaçant, c'est un état d'esprit. Donc il y aura un gardien
qui sera aligné contre la Guinée, qui sera peut-être pas le même que contre l'Éthiopie, qui sera peut-être pas le même après contre la Tanzanie. Le tout, c'est que chacun comprenne qu'il a à la disposition non pas de Sébastien de Sade, mais de la sélection et donc du pays pour répondre quand on aura besoin de lui. Oui, nous on accompagne simplement les joueurs, hein. C'est eux qui font la majeure partie des choses. C'est eux qui travaillent tous les jours, qui sont à l'écoute de leur coach en club, en sélection nationale. Nous, on accompagne les joueurs simplement sur un petit parcours de leur carrière. Le mérite de Yohan revient d'abord à Yohan. Et puis, bah oui, Yohan, il s'est installé comme quelqu'un d'important sur le terrain. Il a des stats qui sont assez intéressantes, qui commencent à être intéressantes en sélection et également en club, puisqu'il fait un bon début de saison. Mais pour moi, c'est pas une surprise. C'est quelqu'un qui aime venir en sélection, qui travaille, qui est un exemple pour les autres joueurs et puis qui est toujours positif. Yohan, c'est quelqu'un qui est très agréable à manager. C'est des joueurs qu'on suit, qu'on est allé voir, qu'on a rencontrés pour valider aussi l'état d'esprit, parce que ce qui est important pour venir en sélection, d'abord, des joueurs fantastiques, il y en a beaucoup. En RDC, il y en a beaucoup. Et ce qui va nous importer, nous, c'est d'abord comprendre l'état d'esprit qu'il faut pour venir en sélection, comment il faut se mettre à disposition de l'équipe, de la nation, pour relever des challenges qui sont difficiles. Ces joueurs-là, on commence à montrer des bonnes choses, on a envie de les voir également nous dans nos séances d'entraînement, peut-être avec un peu de temps de jeu pour pouvoir les évaluer un peu plus en profondeur. Mais je pense que c'est des joueurs qui peuvent apporter assez rapidement, ou à court terme en tout cas, une plus-value, un point positif pour l'équipe. C'est pour ça qu'ils sont là. Selon la plus, merci pour la confiance et fidélité. Boutique à souhaiter joyeux anniversaire à Madame Alice Grace Manipanou Kazali pour célébrer Botamanaye Mokolalelo. Que du bonheur, profitez bien, Madame. Mon épouse Zozali Kolia, tout avec impact P idéologie. Vous savez qui n'a pas image, vous pouvez merci. Nadio d'enfer, Serge Lokondo, Jacob Kayanda Bazalaki. Nassima ya caméra, régie finale, les Simbamaki, na le nouveau marié, Bondi Mvukulu. Bama Tabakita, Baba Lukalma Bede, fils Mani, na préférable.